Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez le bienvenu dans l'émission Nabiso, tout solo la Bible, tout solo la Biblia. Wana liboso ba caméra na bino, et ba télé na bino, ba téléphone na bino, et ça c'est Marie Grâce. C'est Marie Grâce, na yeli bino émission tout solo la Biblia. Tout solo la Biblia eza nini? Tout solo la Biblia eza mission oyo, tout solo la Bible. Tout solo la Bible, tout solo nyonso toza na Bible. Bato ba vivraka Bible, bato baza na Bible, bazaki bato lokola ngana yo ba vivraka na temps ba Moïse, na temps ba Abraham, na temps ba Job. Lelo biso pe tozo vivre yango. Tout solo la Bible lelo toye na toza na version na biso na Matthieu 25 esika nzambe azobana biso sur batalon. Wow, parabole à Jésus abanda oloba na ba disciple na ye sur batalon tokosolola yango. Soki boza na ba question to bolingi boyede biso vraiment pour moto akoka te na mokili azali tozoyekola bohésite te kocontacte biso po toza vraiment na besoin toyeba ebele, toza vraiment na besoin ma question mpe ezali to tozomituna ezala bien se bosunga biso. Amen. Nazala lipamboli na bandako na bino, namema kimia na bandako na bino, namema esengwa na bandako na bino, namema vraiment wow, même na nzela ba telefone na bino bolandanga, na nzela ya ba télé bolandanga, nazala vraiment lipamboli. Tosolo la Bible. Parabole de talons. Wow. Verset oyo toyebi ke bayebi yango bateyaka biso baloba na biso menga lelo naye tosolola yango nanu. Bolimbisi na ya ba telefone. Allo Yaya? Yes, I'm fine, thank you. And you? Just give me 10 to 15 minutes, maximum 20 minutes. I'll call you back. Okay, thank you, darling. Bye-bye. Okay, bulimbisi wana pezeza ki mwana nga faina yambaye na benga ki yambaki te faina yambaye pona epseke na za mission. Okay, tozongi na sujet na biso to solo la Biblia. To solo la Biblia eza mission oyo ezosala mana lingala. To imabe munoko bakoko munoko bapaya te munoko bakoko. Bakoko penza to solo la Biblia. Tobi toza na Matthieu 25. Matthieu 25 à partir de 14. Okotanga no mobimba na otanga te yotanga. Okotanga no mobimba. Parabole toye bien. Parabole ezaki na 5 personnes. Ils sont dans pesa ba disciple na alobi boskizenga pour la makelele bomona boyoka na simananga eza chaku era yemba yango ye era moni fois yemba yango azo sakana donc boskizenga wazo sakana na linga vraiment banyama mingi donc naza na chaku na ndaku azo sakana non lakisa bino ndenge azo sakana donc ana kati ya cage na ye mais azo sakana so na bimisi ya bando pumbwa wa déranger nga donc fala zaka na cage na ye. Tosolo la Bible, tosolo la Biblia. Matthieu 24. Wow. Tomoni parabole oyo sans expliquer. Azo bana ba disciple na ye. Ando linga pe ko betela ba disciple na ye masolo. Munga linga masolo so na zena tone ngesa nga bien. Nenga za ka lokwa Marie na vanda kala makolo ya Yesu. Punga za kwa na linga pinda lisolo po linga mamolamba te linga vraiment musala pinda te. Dans la linga nenga za wa Marie na vanda sa makolo ya Yesu na yokaka. Tout sur la Biblia, Yesu bandi kolakisa azaki na 5 talents. Azaki na maître moko. Maître wana azaki na biloko 5. Je crois mbongo. Totiango mbongo eza na 14 botanga te
Matthieu 25, 14. Totie la bino pe ninoana. Bobo sana ko s'abonner te na MG Time of Grace officiel. Bobo sana ko s'abonner te. Bo excusez moi, pardon. Can you help me please? D. Can you help me to tell him to stop, please? Just go there, tell him to stop. Please, I beg. Just do it, please, for me. Bolimbi si penza, na koka ta vidéo to si na continuer, mais j'espère boyo kanga. J'espère boyo kanga. To solo la Biblia na matiende na lobaki. Na matiende na lobaki. Azaki na 5 talents. Na ba talent wana apesi, aina ba talent ebele. Apesi ya liboso 5. Apesi ya mibale 4. Apesi ya misatu 3. Apesi ya mibale 2. Apesi ya moko. Bazui ba talent na bango. Et alors quoi na pesi mbongo. Sikoyo kendo sala commerce te. Oya 5 akei asali li commerce ay abalusi yango ekomi 10. Oya 4 abalusi ekomi 8. Oya 3 ekomi 6. Oya 2 ekomi 4. Oya moko fala balula te koma mibale ya kosani ni akunzango. Hey, akunzango. Lekolo mbongo aye. Wapi ba mbongo baninga ba présenter sepeli nazata ka ozaki mutaki na 5 opesi double dans mono vraiment prochaine fois opesi sous confiance parce que apesi yo saleli yango o dabango o double yango opesi sous confiance ya suka ba benga boye yelanga talent na yelanga business te ekende na pesa ki omoko ninga zo zela bi na komi na ngona double lokwa bomba elinga de surtout double oyo pe azo yelanga na ozana double amona ga mutazo sele moko na ya yo yango pona nini ote na monaki okosilika soki ndenge soki nakende na kunzi yango pa mama papa odefisa tate ba yela ngona nyongo ba ebota te intérêt okunzi yango colonel bakini na bina travailleur méchant falo tata na banque ebota te intérêt yo zui talent wana okunzi yango sikoyo toso la Biblia ebandi wana aya makambo yo David makambo sikoyo ebandi wana bana nzambe ebele na temps toza bana nzambe ebele na temps toza balokwa mauvaise travailleur oyo balokola mauvais travailleur oyo bapesi ye talent nzambe apesi ye nzambe alobi senga to na opesa yo apesi biso nyonso ekorete bado eza wana bado mosusu do bado nyonso tu oyo ezali kotravaille tozaka na même esprit me botuna ngani bakoma okunda batalent na bango bokunda ngo ndeni tokoma na temps oyo bana nzambe jalousie spirituelle wow nazala mokili nayebaka te ke ezalaka boye me okomprendre niveau ki jalousie spirituelle ezomata ezokola ela problème mona yo ti oyoka te unité eza lisusu te batu mosusu bala baunité bikelamu mosusu bazala baunité bana unité bomoko moninga azwi problème solidarité bakangami me bana nzambe bakomi lokwa libota nyoka laka botaka bapanzani talent na yo nzambe apesi yo mpo yo travaille nango esenga sacrifice yo kundi yango
Yo kundi talent wana comme otala ka talent moninga. Et comme oboti so mutema mabe, comme oboti so jalousie. Yo posana oya yo ba pesa kyo. Luko multiplier ngo et senga ba sacrifice. Mais yo lobite okundi na oya yo. Moninga o travailler na oya ye, a travailler. Yo kundi yango. Et comme mema kimtema mabe. Tout le monde moninga la azo travailler, azo ko évangéliser et so razaki na place moko ezokola ministère mo ezokola likamo ezokola. Bado ezokola comme na ministère a miracle, ministère a boy, ya boy makamwa na pe kuna business na ye ezokende, bata business ezokende liboso, nzambo salela ye, azo pambola ye. Talent na eza nini? Sacrifice comme ça ba jeûne prière, komi kangama. Tamsu komi kangama. Tamsu ko luka penza nzambe na kata mozino. Tamsu ayo sela nzambe pona mbongo te. Ayo sela nzambe asolo. Tamsu yo siko yo ko sala pona mbongo. Okundi talent wana. Siko yetama osela nzambe pona mbongo to sala kaka poza na posa nzamba bengi. Siko nzamba otindara elande mbongo elanda ekabo elande bénédiction ezo landa ekaka. Yo siko lokolo kunda talent na yo komi ko luka ngone. Okomi ko luka ngo siko ezo sepelisa so nzambe te. Ku papa kundola talent na yo ba pesa yo. Mama kundola talent no ba pesa yo. Travailler na talent wana. Nzamba pesa yo. Ozanango. Soko yebite tuna Saint-Esprit. Ako révéler yo. Soko yebite tuna Saint-Esprit. Ako lakisa yo. Parce que ya nzambe. Parce que yenda yebi. Tamsu yo moko mi yebite yenda yebi. Po yende moninga malamu ayebi talent ni nzamba pesa yo. Tuna ye. Ole obanda kokoma ba nombre ba view et surtout nata oyo ba view mama nanga ye. Ba view nde makambo. Ye azozo ba view ebele, ye batu bele balandaka ye batu boye, ye oh ndeko. Oh ya. Bibelo bien. Tango na kambo za tango na ngo. Tango akosekeza, tango akolelezali. Tango akokwea, tango akotelema. Ya kovanda pe akotelema. Mama, papa. Soki azozwa ba vie pour la prière. Nyonso tozaka bénéfice bana nzambe te. Nyonso tozaka na taona tozaka na liboso présence nzambe. Aomemaka biso na présence nzambe. Aomemaka biso pa nzambe. Yango na mutu ya te. Aomema biso ka toza close na nzambe. Yango na mutu ya te. Tokomi na division bwani niko. Tokomi na division bwani. Yana batu mususu butu bateka. Yana batu mususu butu balala rate. Yo lali pongi ozo ronfle ma ya lala te. Kaka shinda raba mandare kuma mama santa alala kate. Donc on multiplier ka ba talent na ye. Yo siko pongi penza makale. Yebi sanga siko. Elo nyonso tu. Na yaki na bonzambe na yebete ke elo nyonso tu esenga sacrifice. Pe sacrifice eza na ba niveau a sacrifice. Vi nyonso tu na sa mo ezosenga ka sacrifice. Eloko nyonso ezosenga ka sacrifice. Pe soko te nzambe liboso. Tsakaka nzambe liboso. Tsakaka nzambe liboso. Talent na yo wana okundaki tumbolango lo bimisango banda ko travailler nango. Ko comparer pe na moninga te. Ko comparer pe na batu te. Ya yo eza ya yo. Ya mutu ana pe. Pourquoi nzamba pese bon tout 5 te? Pourquoi pese bon moko te 4 te ayebi?
O ba pesi yo nzamba moni ke koki na yo concentré nango. Ko concentré na o moninga te. O lekisa air. O lo concentré na yo kolaka. O multiplier we comme bele yo zo concentré na o moninga ozo zinda. Kuzo zinda. To solo la Biblia, to solo la Biblia. Aïe. Nzamba lola. Asunga biso. Asunga vraiment biso. Na makambo yo. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. To solo la Biblia. Maman, papa. Bible lobi akaboli mutu na ye badon. Akaboli mutu na oya ye. Nzamba tala ane motema. Parents atala motema. Ba titre Nzamba tala motema. Soko kosa no bato. Oko kosa na yo na okosa siko Nzambe te. Tam su likambwana ne koma na niveau te po Nzamba yebi motema na yo. Tam su likambwana Nzambe na opesa yango te po yebi ko alokuta okosa bato. Tam su likambwana ezo simba na te po Nzamba yebi ke non. Na ko pesa makambwana te po bebisa o torturer. Aïe. Na vraiment dérangé ma casse na chakoyo. Na oza obligé na kata vidéo. Nzambe apambola biso, apambola bino. Bo tala na yo mama, tala na yo. Pona gloire à Nzambe. To sa pona gloire à Nzambe. To luka no bambongo na biso te, ba succès na biso te, bozu na biso te, élévation te, to yebana te. To sa pona Nzambe, to sa pona batu te. Se bat bazé belé na salaka na santaka yeso bat bazate. O sala pona bato sala pona Nzambe. Nzamba ko peso ka batu mibale. Mibale kaka, lifuta na yo amunene vandika na bato la mibale. Yo négligé bango. Olingika ebele, lebele okoka tena babite fo avant mata. Zana fidèle na makamba mikie bo ya minene ya. Mais yo lingite, siko Nzamba yebi biso. Nzamba pambola bino wana vraiment zaki Sœur Marie-Grâce. Sœur Marie-Grâce, to solo la Biblia na côté la banda kuna bino na za vraiment lipamboli bo s'abonner ebele na MG Time of Grace TV. Nzamba pambola bino na pesi bande konyoso mbote obolandanga na za vraiment lipamboli. Yeba talent na oni Nzamba pesi yo pe travailler nango kotala moninga te bo tso jalousie ya moninga pesa mutema mabete. Pour diable azo ya vraiment na ki jalousie spirituelle, jalousie mondaine, jalousie na nyonso to. To yeba na nyonso to ekoti kala. Nyonso ko leka car en relation na Nzambe ne memo likolo nde etikala. Ba o tozo conseil na moi oyo etikala. Bo s'abonner ebele bo bosana te ko soutenir mwana mboka. Marc Abilamba mwana mboka asalela biso MG Star Boutique. MG Star Boutique. Bo benga ye na numéro bo ke na page na ye MG Star Boutique. Wana page à Facebook na ye. Instagram na ye MG Star Boutique. Wana Instagram na ye bo kende bo followe bo kota na Facebook bo kota na Instagram bo mona ba jogging oyo tozolo bela MG Star Boutique ya biso moko to soutenir ye Nzambe apambola biso nazo obligé na kata vraiment vidéo na linga mingi banyama donc chako ngana milukele makambo a décider na héros yo aloba na ye ayemba na ye soki na mati pa mati Nzamba pambola bino donc erne osaka na ngo naza vraiment lipamboli merci ba permis tema na bino wana merci bye bye.